Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut. Bonjour, bonsoir la grande famille. Partout dans les mondes. Voilà, beaucoup d'abos et beau partager la grande famille. J'espère que vous allez bien, famille du Bota. Shalom, 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 shalom. Depuis Shalom, on est ensemble toujours. Et voilà. Les Dinachou, on est aussi ensemble. Bandeko, beaucoup d'abos aimé pour partager. Je crois titre la biso bomoni photo ya miniature na biso bomoni. Je m'excuse la grande famille na côté cette émission mon à tout tingai. Faut comprendre la air mon code la technique et toujours ma caprice nango voilà. Oublie encore RRP ESA IM. Voilà, l'autre ça le 5 juillet, nous avons cessé pour rappeler Binoté que le 20 juillet, ESA anniversaire à maman BBC, vos souhaits, vos messages, soit tout ça toujours bien, voilà. Quand tu as aimé partager, on est déjà une famille, voilà. La grande famille, je crois, photo Bomoni, miniature, un petit peu Bomoni, je vais un peu à colorer là sur le Oyoyo. Donne ça dans quoi, Kota? Aïe, pour le bassin, disons que l'on est à côté, belle vie, il y a un peu ça qui est sous Kinini. Ba cadeau pe saka akangi kobota en même temps kaka ye moko abima qui soit disant que non na mariage na ye azoki contribution à motuté pour ça qui va dépense nos sociétés sans marquer aux Hollandais alors to qui peut zapper en côté il y a d'autres personnes ma bébé c'est fiana c'est gaz c'est au PC nous tu gonna payer moi tu gonna payer alinga za déjà na gaz kala parce que neti na maman bébé c'est na yebika des jours ndinga ça qui sorti médiatique alors bobanga te bobanga eloko eyite eloko eyite alors je voulais juste koya ko ça nini ko éclaircir non bato ne ba kona dula ke sonner ma bé ka ndenge ba bimisa ki susu so dizaye to zaki na morgue to ça ba sacrifice il fallait pena ya ko intervenir eloko wana parce que bato bazona ba mensonge mix was cry me and the plastic me and the plastic par rapport à quoi qui est belle vie dans ta vie bien ni besoin nango bien ni yamakila besoin nango na yeah just go straight where you bon mona keno bato baza mabe alors to occuper ko tika ka tete au vendre mix you stop there il faut toujours koya ka côté les mila ba anti-valeur wana parce que to ebi keno sur les réseaux sociaux to ya bato amabe ezebele bato o bayaka koloba lokuta bazebele ou encore bato basa ba sortie médiatique na ba makamoko ezanga tina il faut ba pe keno il y a 2-3 personnes au bazana mitu au ba comprendre makambo pe bayaka ko sa nini ko balusa makambo wana ba lobi penza vérité nango voilà. La grande famille est famille Libota, Shalom Lisusu Nabino, focus toujours, bon matilanga ba focus. Touti kota la déjà premier épisode Nabiso ya armée de guerre. Bino batu bolinga ka drama. Bino batu bolinga ka drama. Bellevie bandina drama mbala moko premier épisode drama. C'est-à-dire que non armée de guerre yo bandeko premier épisode déjà guerre na guerre. Bande boyebi que non muto esukinga. Na premier épisode ka bande ko tobetango dada premier épisode to kende nango déjà na 100K bon matisa ba focus bandeko vous savez quoi armée de guerre yo nazoye bate botala kaka armée de guerre c'est-à-dire que na chaque famille na tableau nyonso kozala kaka guerre na guerre tokota la sort ya papa Kofi likamwango ko botaka ya ba divorce bana koto yo tokota la koto yo c'est grave naza mingi ya koloba te na flasher kaka ya koloba ke no bandeko
armée de guerre wana nga kutu na bande kokanisa peut-être que non ekozala bato bakolataka bateni ekozala baguerre awa soki tomona lisusu bascénario oyo tomonaka ya Bellevue ya bamasasi ya ba nzambelaka Bellevue ayebi kosakana na biso tina titre armée de guerre, c'est-à-dire que non la famille nyonso ekozala guerre na guerre. Voilà wana napesi bino kaka goût kozala famille libota goût napesi bino kaka déjà flash wana ya koloba ke non boza pete bino bato bolingaka drama namoni déjà film ebandi na drama, c'est-à-dire que non armée de guerre wana guerre ebandi déjà ka na premier épisode mama Milo akobomisa papa Kofi nzambe na ngai mama Milo akobomisa papa Kofi yeswe nazo basora papa wana te hey nzambe kaka. Voilà beaucoup tabo aimé la grande famille na ina solo na bino mwa muke sur likambango na salaki yango déjà mais lokola ekotaki na mwa makilele il fallait tozonga to bandelango lisusu. Voilà pour votre information na nous Déborah oyoyo soki bombole oyoyo azuna nous suspension na groupe Simba. Pour votre information elle est d'abord suspendue na ba propos na ye oya bimisaki et puis azaki vraiment moi na moko na ebité aza déjà na suspension ndenge aza na suspension ya koko sabatuté ao. Le problème c'est quoi dans la vie il faut toyebaka ko sala la part des choses ndeko abalaki après ko bala na ye abande su komona sur les réseaux sociaux. Alors bon na okelo bakeno akotaki na nunda kwa akene ko enjoy mariage na ye après azongi soit disant ndenge musala na ye eza ya comédie kozonga azongi azaki et pas azalaka et pas Jérémy. Moi personnellement mama BBC na okyo kosate na moni ye kaka ndenge abimaki wana eza ya tana Eric oyo na moni ka ba one ba bimi wana. Maintenant je me demande pona ko kende ko jouer et pas mama Loketo ou encore pona peut-être ozala ozala pemeni ya mama Loketo, tu dois d'abord insulter bato mususu o basolaka na mama Loketo te pose espace ozo nani place na groupe mama Loketo. Et ça juste question parce que tout le monde déjà deux têtes babimi deux têtes et ça Déborah na oyo Eric babimi mbala moko oyo a touché personnalité à Ursule au côté a touché personnalité ya nani ya Poutine et moko azo chrétien neti Poutine kuna na makamango ya ba ya neti na nani Ursule na makamango ya Gomez. Maintenant nga nazo mituna eza condition moko ba pesa ka batu ou comment beau aimer beau partager bandeko tozo solo là et ça linga pas si tant qu'une femme ya komona bon et ya sikape ezate biso nyo soto yebi ke non makambo o elekaka sur les réseaux sociaux soki ezaki makambo moko boye ke non e beta ka penza Poutine mbele Poutine akomelaka biso ba film kitoko akomelaka biso te, c'est-à-dire que non malgré nyonso yaka sur les réseaux sociaux na kombo na e dendaka bandeko kozala na n'esprit le quoi ya Poutine et azana ba nerf solide azana ba nerf solide bandeko moko biso tokendaka na église boyo ki peza ke bo muteme suki yo bosa na ko bosa na keno awo yaki na église bi o meme na so ipendenge ni mais soko tali Poutine azana maîtrise moko boye ya malgré ma finga nyonso ekoya mais elle est toujours là au four et au moulin pour na olambela famille libota pour na olambela toujours biso biloko akolia. Alors elle est à féliciter et pourquoi pas koya toujours koya ko défendre et donc ko défendre et na musalo azo sala. Et bref to ebi biso nyonso ke non lorsque bato babimaka pona koya peut-être ko loba mabe pona Bellevue c'est pour eza pona basanini ba neutraliser ba kataye inspiration. Alors ce qui pèse que eloko moko pe bana ko beta ou encore inani Poutine azana somo ya sila bisalo ou encore ya mama Loketo, je ne pense pas que non Poutine alinga azala to linga to za na chaîne na biso ya Bellevue TV non alinga tikango loko azana somo te yango wana Bellevue TV eza toujours wana parce que beaucoup tango beaucoup tika yango beaucoup ta yango beaucoup tika yango. Ça fait très mal ya komona ndeko mwasi oyo obali, tu as une famille avec toi, oza pe na belle famille na yo, oya koloba ba propos moko ya bongo.
Tokyo kota na spiritualité te bandeko. O na koyebisa bino kaka bandeko bo yeba ke Poutine baza na lien moko te ya makila na Deborah po ke kokanga ye nini o ke kokanga ye nani kobota. Notre sœur ata la famille na ye ata la plus belle famille o famille à koti o babali ye. Bref, il faut tobete lango c'était. Ce qui famille à côté, eza famille moko, eza na ba déclaration, eza na ba réclamation, eza na ba loi, eza na ba doctrine, eza na ba makambo ebele. Aye ba keno à côté na kati ya ba biloko na nyonso. Ya Poutine nini? Ou encore bitumba ya ye moko na famille, toko c'est la plus belle famille te. Toko c'est la plus belle famille te. Bitumba na ye ya famille. Pourquoi beaucoup matina ba niveau wana bandeko? Soki nga na place ya Deborah wana. Na yebi ke non na koti libala sikoyo na obota te na za na problème a obota. Na olukelango problème te. Attendez na osala analyse na yo kata kilo ko lubango. Et ça passe na kati ya motema. Et c'est loko moko boy moi s'il faut peut-être oyebi kawana. Il fallait batama obanda ko luka nzambe na ndenge moko ya solo. Peut-être nzambe aeba peut-être na kosunga yo. Au perdre na ko bima oya koloba ba propos moko bozana na bitumba na yo moko na koloba okoloba nini bitumba ya yo moko na nozana ngo na nosilisi yango te mozo esusu koluka bitumba mususu ata bino moko bandeko ezala kata ke no tomoni awa ke no mutu moko ka ne tomona ba chroniqueur mususu ba oyo bateka soni ayika na komba mutu abandi kofinga mutu botaka te ebo bandi opesa ba biloko moko boye ya vie privée ya mutu. Mais oh yo moko zoya koloba. Mais c'est pas bien. Makambo famille nanga belle famille nanga yebi famille nanga yebi mobali nanga yebi. Nako bimana ya koloba. Mais aussi le bit. Problème na tu avais plus besoin ya kokende pas maman loketo. Mais kende calmement. Pour la personnalité na yo, botika na choqué bino. Lelo Jimmy mwana lemba aza wapi soki Jini mwana lemba aza wapi. Mutu moko azobenga nga zo informer nga ke non Jini mwana lemba akoma commissionnaire a bandako. Mais soko tali Jini mwana lemba aza na art de parler. Il fallait à continuer musala na ya comédie ou encore musala na ya qui artiste comédien. Nini koloba bova nana batu bozo calculer batu kaka na ndenge ya mabe kolinga te obima oya ko détruire ndeko na yo bandeko le karma existe lelo ko mona ngo te melobi ko ekutana ekozwa yo. Deborah oyo alobaki bien lobi ke non ngai ata mama loketo abengi nga na okende te. Ata Poutine abengi nga na kokende te. Ba propos wana lobaki eza bandeko bokota bokomona ngo. Mais awa na kati ya mutuka wana ndenge azana azoyemba nzembo oya nini oyo ba mongo bayembelaki mama loketo. Na salaki analyse lorsque salaki sortie médiatique wana na lobela andeko na moni fio aza virus aza bien te. Elle était venue pour na ko bêtiser nani Poutine. Mais à ça, il y a un semblant, neti propre pour comprendre. Mais moi, j'avais vite compris. Mais il y a eu d'autres personnes qui ont un message. Maman, bébé, c'est à l'obi pelo comme quoi m'a bête, à l'obi elo comme m'a bête pour na Poutine. Vous comprendre idée. Est-ce que tu suki wapi? Kaka muno connaît le baki que non ata nani maman loketo abengi na okete. Donc jouer te. Mais ye wana ta wazo yemba. Donc condition est ça que non obimi na no sali na no émission au dénigrer bato sali bo après oye oyembi nzembo mama loketo oba mongo ba yembela kiye pose espace ou bango ozo esika kuna pona ko jouer pa mama loketo. C'est juste une question hein. C'est juste une question. Artiste azo ba talent na été. Artiste azo perdre. Donc à perdre capacité na ye. Pour na ndeko na ye mususu artiste.
je félicite encore Nani, hein, Poutine, hein, parce que à quel est la cana, l'artiste était à quel est la kate. À quel est la kate. Parce que, na qui scénario, aza. Na écriture, aza. Sikoyo, soko tali, yango nga nalobaka toujours, ah, bandeko bo pesa nga bo matisela nga ba focus. Nalobaka toujours, hein, bitumba ya mama loketo na ya Poutine eza ya cage. Bitumba ya mama ya mama loketo na ya Poutine eza ya cage. Malheureusement. Ce qui botali boche Poutine na boche mama loketo na différence eza makasi sur tous les points. Sur le point artistique, sur le point ya musala na bango. Film ya Belleville. Ce qui tobandi la film ya Belleville ni ka to tala botobandi lelo armée de guerre. Totali yango mais tozana idée même attends to komi na première épisode, to komi na troisième épisode tozana idée à sort ya film ndenge yo sukate. Par contre to banande ko tâtonner. Mais ça ba film mususu ka na premier épisode, deuxième épisode déjà ba to botimbi déjà suka nango ezaboué. Bon moi la différence ils arrivent pas Belleville. Non, peut savoir nos preuves. Tout tu côté la film indécrottable. Kaka ngayo yo na ba analyse nanga munoko supu na yaki awa. Na bi bandeko, bo moni film yo indécrottable. Na yo keli Kenny Mawa, na yo keli pe Daily Mawa, ba otika la ba orphelin des pères et des mères parce que papa na bango Turbo ninga zana koma. OK déjà bandi, OK ça déjà signe à mabe, ça déjà liwa. Na pesa exemple écoute ya papa nanga. Pauvre papa nanga. Bo comprendre lo na loba bo loba ke no mama bébé sa lobi solo to mona ki déjà na mona ki lobi banzambe nanga milo na ba papa JR ne bazawana na vini cop na bango yo simba c'est-à-dire ba ko bengana bana Turbo ba ko nyokwama ka ndenge ba keleki tina ko yokana na mama Marie Hélène o yaza na ngambo mama ya badaili. À la fin des comptes film et soukela ki bisonini to simbaki mutu to comprendre sort et kozala ndenge nini baki ko botela baki ko nani Poutine ki ko botela biso esusu d'Acosta soit disant mwana ya Turbo. C'est-à-dire que non la katia ba film ya Belleville atika ba tuka na suspense to abotela ka biso ba biloko moko boye obozaki même pas na idée. Boyebi que non les abakuiti total kana bango ba film ya Belleville. Batala kana fenêtre, baza pe nombreux. Please, to kangisa sanka. Les abakuiti toza na bino awawa. Momena film ya Belleville toza kana bino to yebi. E bo félicita ka Belleville na katia mitema bondima ka Belleville na katia mitema. Sko mabe na bino ezake non bo yebi capacité ya Belleville, bo yebi niveau ya musala Belleville azo sala. Bondimango na bakuzu na kati ya mitema na bino bozoye bango. Mais lorsque bozo na mama loketo na bino bozo sala on dirait ya kotombola ye bo finga bato mususu bo kitisa. Mais en même temps boyebi que non mama na bino ou encore mama loketo aza même pas na cheville à Belleville. Siko importance na bino na kati ya vie na eza nini. Yango na lobaka bandeko dans la vie la sincérité ezaka autobimisa na muno côté. La sincérité est à la katia mitema. Il y a beaucoup de abakuiti. Balandaka, ba filme tout. Il y a Belleville. Ba titre, ba yebi tout. Oh, ba ngomo pe ba yebi que non, maman loketo eloko ezate a komi même pas na cheville. Ambriema na ambriema. Ambriema na ambriema. Siko nga na zo mituna. Boko ndima mutu. Soki a sa chezolo likolo, tondenge nini. Poko tchaka ngo pe lelo te. Ya za musali ya nzambe ya après charade bisote. Est-ce que vous comprenez bande konde na memi bino ya koloba ke non? Ba film à Belleville ne na zabwe na suki na ngai. Na bando yesu na ba ide film ndenge zo ke le botala daily ba daily bako tika la ba orphelin. Turbo ndenge za wana okufa oke wana déjà na ba maladie wana na ba coma déjà za kasini liwa ngaya munoko supu na suki parce que Belleville zo sili sanga mayele. Belleville zo sili sanga mayele bande ko na tika la bushi be ya ko mona
Dacosta mwana ya nani ya Turbo. Tala niveau o Belvia memi biso na film wana ya keno. Dacosta médecin akena déjà sa benda ki makila ya papa na ye tango amoni déjà fali ya papa na ye amoni kombo tout atali makambo mama na ayebisa ye pona papa na ye abi po azala sûr aki ko benda makila tant que médecin abendi pe aye asali ya papa na ye. C'est-à-dire que bino bato wana bolinga kotala ba film ya Bellevue bolinga kaka kobozela kaka drama botika makambo wana yango wana pe ndenge bolingaka drama yango pe o filme o nene armée de guerre o drama ese bandi kaka parce que moto eza guerre na guerre dès le premier épisode guerre et bandi. Ah déjà nga kutu na oloba keno papa nani papa Kofi ndenge aza wana ndenge sa koli tension wana ya milo kotoyo bana kotoyo ba impoli kotoyo nani Keni encore Keni na ba rola boenda kenda kanango likolo mwana oyo ba rola boy Keni aza expert. Donc ne na minute oyo na okyo batake no ba tension yo papa Kofi okufa te na mi vandela ka kimia na batela ka munoko nanga po Bellevue faso ko balusa biso faso Bellevue ko balusa biso na vandaka kimia na tala kuna zo mema biso na tala ka kuna totala ka kuna zo mema biso parce que na film oyo ya indécrottable ce qui tolobi to lo bango bien. Conclusion, Bellevue elle avait étalé batu o bayoka conseil te ba incorrigible a étalé ki bango na suka film wana o eza nani eza mama Marie-Hélène eza nani mama Milo eza papa JR na Vini a étalé peza bango parce que soki pe Turbo akufaka film nga obeba lokola déjà titre ezaki indécrottable le contraire eza incorrigible donc batu moko okopesa bango conseil te ba changeaka te. Alors soki nani Turbo akufaka elenga film nga obeba film nga oza sous nelengi te ngoza sous impact te parce que mutu mabe il faut kaka suka na mabe na ye nzamba étalé ye bomoni niveau ya koloba keno mama loketa za même pas na cheville. Sikotango koya oloba keno na bali bakanginga libota Bellevue boye bambrie ma pamba eko sala pe bien ata Bellevue yango abomela bino mutu na ba famille na bino bobimi kasi bobi abomela nga mutu boye so pende nini et ça bien tant que non abomela bino mutu te na famille na bino na ba buzo ba nyonso bomemela ka biso na sur les réseaux sociaux ekozala mie bo silama franchement ekozala mie bo silama parce que vous avez fait des donc bo sala kala ba niveau nyonso ya kosala nini ya ko détruire mwana bato mais na kati na bino lorsque boyaka pe pona ko détruire c'est parce que bolinga bo bimisa ye na présence wana na inspiration na ba movie ya komela ka bato les abakwiti ne toza boye tozo beta kaka filme oto bandi lelo 100K tokende tomatisa 100K po toza na bino na ba fenêtre boza na biso na ba fenêtre sikoyo eloko eza mabende na oyoka mabe eza pona nini eza bozo sunga mama loketo te c'est-à-dire que no bolingi ye pour de vrai te bolingi ye pour de vrai te lorsque boza na ye boye bopakoli ye mafuta papa après bozo tonga ba filme na ye bondi maputini Deborah kutu ata na Eric toza kutu ata na souci te parce que ba artiste baza ebele Bellevue kutu ye ndenge zawana a étudier katina ba artiste ya ko travailler na bango asalaka ba filme apesaka mutu rôle te na sentiment apesaka mutu rôle aza na besoin ya mutu oyo apesa oyo ya aza nango besoin pour filmer vanda bon comprendre eloko na oloba c'est-à-dire qu'il n'y a pas match
na Eroyo Belvia banako kelela artiste comédien na bimi ayeko finga et quoi ici payé babimi combien Belleville télévision ça toujours likolo. C'est-à-dire que non ça ba faux débat. Deborah atako sala ndenge nini déjà au Kenya qui déjà on a libala to bane kutu ko mono te bongo na mono ka lobia Belleville télévision ezala qui toujours ezali et kozala kakaka yo ka lisita ko ke kuna ndo ko so place ngo ya Linda ngo azaki bombo yo ka bombo lelo komi Kongo bololo Gatsby oyo apesi mutu posa ta ya anglais azapi parce ba grimace so bo memela batu vraiment bo kanisa que non bozo réfléchir bino moko ne bozo mi bamba na sans pour autant les savoir bozanga ba position c'est-à-dire que non ndenge azawana Deborah oyo ba suspendre ye aza vraiment na maman na suspension na ba bêtise abima ki koya ko sala koloba c'est jusqu'où ba biloko bo sala bino famille Libota bo aimer beau partager on est ensemble son épée zolila awa minute na natala ba komelinga awa minute ya bandeko bozolanda bandeko sorry ya ba message ezokota bandeko musalo tozo sala eza facilité koto ozo sala émission koto appel koto boy voilà bozoka bandeko merci vraiment na bandeko nyoso pe babenga kanga eza vraiment signe ya nani ya considération merci beaucoup merci vraiment nzambe nanga mona bino nzambe nanga pambola bino bandeko bitumeza nango bitumba moko ya eza bitumba moko te ke no soki ndenge nini oya kokufa eza ka ye moko nde eza faible nto okufa azate tina niveau wana boyebela mutu ke no akabaka Nzamba pesa motema ya kokaba ne memeli problème et comme que non akanginga kobota ça n'a pas de sens siko soki lelo nzambe pa asungi oboti ekozandeni oya ko yebisa biso ke non Belvia fongoli yo ou encore tango zolo babongo OK siko pa mama loketo espérons que non mama loketo ko délivrer yo non tozo solo la bandeko espérons que non maman loketo a ko délivrer yo. Donc yo peso mériter na suspension na groupe Simba. Au moniteur on ça la sortie médiatique oyo lobi mobali na ngai ya yebi, famille na ngai yebi, belle famille na ngai yebi. C'est-à-dire que non eza buzo beza déjà wana. Soki nga pe na place à Deborah boyo soki Deborah bombole o soki bombole oyo na nga pe na sila makaka na tiki na un théâtre na lukana ne longi ya nzambe na yeba bitumba na ngezo utela wapi koya kopakola batu te yo kanisi Poutine ndenge zana bitumba te sasa na bitumba nano tomona kango nanu kaka boy to omona ngo ya ndenge bayaka kofinge butulo kwa moi à part ça peut-être ça appelle la bitumba peut-être la famille. C'est-à-dire que non mutu nyonso biso no tozala ba bitumba. Mais kolinga te okende ko bitumba na olatisa ngo mutu. Ça n'a pas de sens. La famille, beau aimer, beau partage. On est vraiment ensemble avec vous. Notre na moins 4 minutes dans comme ça na chité. Alors tozota la film na biso armée de guerre na Belleville télévision famille Libota please to betango 100K. Tobe tango dada. Ngana loba na ngai, je travaille sur les réseaux sociaux. Ce qui matière eza na roya. Eza ngisa ngate focus kuna. Pone na zabo to wele la kabiso nyonso to za ba numéro 1 ce qui filme koti ta. Na tika la ko zo appel numéro na tika pe ko bima numéro 1 te. Ta ona kota ka bozo kanisa kino na za muto aliboso mbala boko zo mona bato basi ba koti 120. Famille Libota bino bozaka somo. Bozaka somo.
lelo na okyo loba kenon ah nazela peza na 16h30 bo 17h30 pa nazala muto liboso koma commentaire yaya o mikosa. On s'est retrouvé déjà boza ceux qui descend oza muto descend ceux qui descend ceux qui baloba nini. Donc descend donc au monde déjà bato si ba koti kuna au monde ata 100 personnes déjà ba commis je suis la première je suis la première je suis la première. Ce ko boye ba te ko pointer na nyaza la première. Famille Libota vraiment Nzambe a pambola bino pour nous soutenir bozo sala. On est ensemble vraiment. Namoni vraiment que non soutien na bino ndezo sala que non na loba toujours que non soutien na bino kota la ba film ndezo sala que non belle vie azo courage ya kosala nini ya kota esusu na four ya kota esusu na moulin pour na oyeba ndenge na kota esusu na cuisine pour na olambela biso. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux biso tokozangisa te koya peut-être ko éclaircir moi ndambo la vérité otoyeba ou encore otoyebi. Mais idéologie na biso eza juste ka moko ya que no focus na ba film au belle vie azo kotisi la biso. Le péché à l'envers, le deuxième épisode de pas nani tonton O mu péché za kuna. Deuxième épisode ya Maïcha deuxième saison. Eza déjà kuna. Bo retrouver mon péché azakuna bo retrouver mon bout azakuna. Alors tonton O aza déjà tonton na biso déjà na famille Libota tozala nae. Pourquoi pas pe ko beta moi c'était sur ba film nae soutien eza toujours bien fois passé za ki film au total qui acculé je crois acculé Poutine azala ki kuna. Alors to soutenir pe nani tonton O et ça la vraiment bien et ça vraiment bien bande ko musala ezali mais différence eza. Artiste basé BD bazo kotisa biso ba film mais différence eza et pour to betelango CTT to kanaka munoko to ebika ne totala ba film Poutine de l'écriture ah umela bandeko ah la sina lobby na ndenge to 6 épisodes na ko raisonner même pas na loba oh sort papa ya papa Kofi kozala nini papa Kofi akokufa te na tension mama Milo pe mususu yo na okyo bomo na tension. Non, le baku tout est na bateli munoko nanga. Avant na ko regretter Poutine ninga ba azwaka bala ke na biso bo azongi na biso bo dribbler biso bo wow. Na bateli munoko na otala nanga ka film. Analyse zaka na suka. Franchement. Pour Poutine, bado, na souci na été. Na souci na été. Voilà. Ba bravo na bino famille Libota pour na soutien na bino. Bah bravo. Film Otobe Tata 104 CP sa Poutine et ça bien. Toya karate kuna balobi boy Poutine te. Focus toya pe to sali pe promotion ba film. Des idéologie na biso. Alors, aimer, partager la grande famille. Quand na lobby le 20 juillet, c'est mon anniversaire. Bah message nabino, bah audio nabino, bah vidéo. Et que ça, là, vraiment, bien ma casse, bandeko, bah vidéo, et ça, vraiment bien. Quand n'engé zalaka, et ça, vraiment, biso bien, bah souhait nabino, et pourquoi pas, bah cadeau nabino, et ça, vraiment, biso bien, zambe nabiso, akopambola bino. Na bah toujours, bah, oh, bah, ça, na besoin, maman BBC. Numéro nabiso, ezawana, so, yebi, osa, peut-être, na matière, moko boyo, encore, lingo fans, auto, yeba, loko, moko boyo. Ma BBC bino mo boyebi na sala ka analyse na nga na fingate na ka juste ka pour na hôtel ma anti-valeur et surtout na zalaka péché à l'envers na zalaka famille Libota pourquoi pas Dina Chou la Chine voilà beau aimer beau partager bandeko on est ensemble avec vous na bandiko chité déjà ndeko moko benga kinga lobi mama BBC pardon Irsil Pechanga Mobutu akangisa Eric bato ebele balingi akangisa ye mais botala émission on a utaki ko sala wana na yaki déjà ko démentir eloko wana eza lango lokuta bandeko histoire eza ndenge mususu ye pa ye ko ya koloba ndenge mususu bazaki na ngaliema babandaki kozela mutu oyo akopesa bango nani akopesa bango banini ya filme o babandaki kosala ya peshanga nini peshanga contre nani titre yango pe si kiminga
Alors muto banaki kosala ba montage banaki kokosa kosa bango et Dacosta na ndeko na biso na Eric nde bayaki kozwa relève babanda kolandela mutu wana bake pa na ye baozwa ete nde baye kovanda bazozela ezalaki na ngaliema. Alors bazaki même pas pembeni ya hôpital yango encore ya morgue bazaki musika bazozela mutu. Mais façon de quoi koloba ebimisi on dit artiste na biso akina kosala bakisi kuna et tout. Ça c'est la méchanceté. Yango boyoka ki na lobaki ke non. Jini mwana lemba lelo aza wapi? Aza wapi? Akomi commissionnaire ya bandako. Eza mabete. Bandeko le karma existe. Tobanga nzambe. Na kolinga ko bebisa ba personnalité ya batu kokosela batu makambo. Batu wana bazana ba famille. Batu wana baza pe na bazana ba proche. Alors moko il faut uzana réserve ya koya koloba ba biloko mususu sur la toit na kombo mutu non. Moko on zo ko sala ngo dis-toi peut-être que non eza yo nde bazo sala bongo koyoka ndenge nini. Yango na lobaka toujours que non artiste et comédien lorsque zo sala sortie médiatique yaka solo na ba fan na yo yebisa ba fan na yo programme na yo et non pas koya ko bebisa bato mususu. Alors tokutani bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.